Kabila le père oyo ya Roshi Mukendi ya Thérèse Kapangala massacre ya Kasika massacre ya Kamwena Zapu oyo makila ya ba Congolais yo Karega oyo sakana makila ya ba Congolais okofanda na mabele ya Congo te oyo mabele ya Congo makila ola kelio mabele sokota boli na makila na mabele ya Congo makila o elanda yo esenga vengeance oyo nyoso makila nyoso kufana est à l'ouest au nord au sud et centre awa tozali na kati ya rond-point Wileri esika tokotiaka monument ya Roshi Mukendi na bandeko nyonso baboma bango nyonso ya bamouvement citoyen awa nalobi atake prophète l'incarnation Kimbangu tokotonga monument awa mpona reconnaissance ya biso nyonso oyo nyonso baboma lelo tobandeli tozongeli Karega dégage zonga na Rwanda bote. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakukila par rapport à l'évangile. Le père oyo ya Roshi Mukendi ya Thérèse Kapangala massacre ya Kasika massacre ya Kamwena Zapu oyo makila ya ba Congolais yo Karega oyo sakana makila ya ba Congolais okofanda na mabele ya Congo te
oyo mabele ya Congo makila olakeli yo mabe soko tamboli na makila na mabele ya Congo makila o elanda yo esenga vengeance oyo nyonso makila nyonso kufa na est à l'ouest nord sud et centre awa tozali na kati ya rond-point Wileri esika tokotiaka monima ya Roshi Mukendi na bandeko nyonso baboma bango nyonso ya bamouvement citoyen awa nalobi atake prophète l'incarnation Kimbangu tokotonga monima awa mpona reconnaissance ya biso nyonso oyo nyonso baboma lelo tobandeli tozongeli Karega dégage zonga na Rwanda boete soki otali Karega otali Kagame otali Yewana ilongi na bango ya famille olela ilongi na bango ya famille soki otali Karega otali Kagame otali Kabila ilongi na bango ya famille Bonjour chers internautes. Toza toujours na Moussala, comme je le dis tout à l'heure, comme je le dis toujours d'habitude, que Emergence One TV, chaîne O Yaba Congolais, chaîne O Ezali na service Yaba Congolais, chaîne O Ezali partout, kokende partout, et si ka makambo Ezali, et si ka O Yaba Congolais bazali réunis, et si ka O Yaba Congolais balobi ke tokoloba, tokotelema pona mamamboka, bokomona Emergence pe et kozala pe place wana. C'est pour vous apporter les informations, c'est pour vous apporter les images concernant l'événement surtout au Ezaliko, les Kana, ville de Kinshasa, et la République démocratique du Congo Mobimba en général. Ngai Arnold Mido, coordonnateur de Emergence One TV, les lots les sous un rond-point où il est et pas Iwapi, le mouvement citoyen surtout Ezali réunis pour un seul objectif parce que récemment il y a une marche Oyo Ezala qui organisée contre l'ambassadeur rwandais au à niveau il y a ville ya Kinshasa bandeko ya mouvement ba citoyen surtout ba telemi pour que ndeko ambassadeur Karega ambassadeur rwandais atika mabele ya Congo et surtout ba propos atenaki et c'est ça qui va congolais. Alors les Congolais se sont décidés que bani ko mona susu mutwana awa bandeko ya mouvement citoyen ba telemi baza vraiment réunis comme un seul homme de bozali ko mona bango wana tani ba telemi penda wana baza décidé que ambassadeur rwandais na République démocratique du Congo monsieur Karega atika mboka oyo yango moni bango baza vraiment mobilisé baza vraiment na détermination na marche ya lelo balobi bena que non ça n'est fini, il faut que M. Karega atika mabele ya Congo. Yango lelo tozali awa pona ko couvrir marche du début jusqu'à la fin. Turobanda awa na rond-point Wileri tokende sukati na ministère ya affaires étrangères. Alors boza toujours na pona ko landa pe ko yoka pe ko mona comment est-ce que marche na biso ya lelo et ko se dérouler. Yango na pesi bino mambote. Merci beaucoup, continuez toujours ko landa Emergence One TV, vous ne serez pas déçus. Nous savions qu'il est un peu difficile avec des relations rwando-congolais actuellement. Ils sont en bon terme, ça serait difficile de l'expulser. Mais nous pensons que la pression populaire va faire changer à notre gouvernement la position qu'ils ont maintenant. Parce que nous avions dit, on ne demande pas l'arrêt comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on demande qu'il y ait le changement que de l'ambassadeur. Nous pensons qu'avec la pression populaire, ils vont finir par comprendre qu'est-ce que le peuple demande. C'est à moi de vous remercier. La continuité à série de manifestations contre l'ambassadeur de Rwanda accrédité dans Mboka Nabiso. Comme vous bien très bien, à propos de en français, injurier et méprisant à l'égard de victimes, des parents de victimes, il y a Kassika en 98. Il y a un autre gouvernement Nabiso à Congo, le gouvernement de Rwanda, va retirer l'ambassadeur au Azali Awa. Batinda ambassadeur Moussous. Comme Balasimo Boebi Yango Keno, et Zalaki et ceux qui n'ont pas gaz, n'ont pas bombe lacrymogène, tu penses à qui est là comme l'ongle de la gueule. Yango tu es le lot, comme marché le lot pour nous faire bango, tu quitté, et ma montée dignité na biso ba congolais, bandoko na biso, tu es solidaire na bandoko est, tu es vraiment ambassadeur Rwanda à Longwa au 4 écoles biso Congo. Oui, par rapport à l'activité où était collé quand on a cour de cassation, réaction du gouvernement congolais parce que le sous tout le monde réuni à OK.
activité à cour de cassation et là qui est Bobona Kiango et Souka qui n'a pas gaz lacrymogène. Gouvernement à l'Oba qui est l'autre côté. Mais par contre, demande qui président de Rwanda a répondu à son point de presse les après donc le dimanche après que Batouana va manipulé. Toi il sait que tu as manipulé to sengi na yo o retiré ambassadeur na yo ya Rwanda ou azali awa atina ambassadeur mususu o akoza na respect na ba congolais. Et puis biso kobana na 25 tina 28 et puis possibilité il y a revendiqué par la marche ou ton sit-in ou soit na kosala pa pétition to kosala o mobeko robi tishuka to rozwa et le koto sengeli nango kozwa au cas où de marche à l'élo et à bouture et que non bozu résultat moko fiable était par rapport à marche à l'élo, qu'est-ce qui vous ça la quoi après toko continuer qu'on marcher toko continuer qu'on sensibiliser toko continuer qu'on protester toko senga que la population congolaise batunyo so baïa pour que le gouvernement Congo ait représenté biso ba peuple. Soit que biso to boy bango fo bandima au peuple lingi. Soit que bandimité to ko travailler na population pour que le gouvernement enfin andima au peuple na ya lingi. C'est clair. Et ça na ba gouvernement de faut ba protéger ba population. Soit répression bandit to ki maraké. To revana na seba kanga biso. Et so ba kangi biso ba tiki biso a to libérer biso to yel sumba la sim. Merci. To ke na ko rendre hommage na ba cimetière na bande ko na biso elingi ko lo ba to pesa ka honneur na ba oyo bakufa mais sikoyo ndenge ni totika Karega ambassadeur rwandais na mboka na biso afinga ba oyo bango nde baboma oyo eza lokwa deuxième marche na bino bosala ki la fois passée bosala ki bozaki bosa cour de cassation na moni donc eteni nango te non problème ezali biso ezate ke tenir te nous sommes un peuple chrétien un peuple déterminé un peuple de Dieu la persévérance ezali moko oyo peuple ezalaka nango biso tokolembaka jamais te parce que biso ndo peuple tosala ki aliboso na tokendaki na ambassade ya Rwanda tokomaki na cassation bayokaki biso te mais bayokaki gouvernement lobaki ke bakopesa ba mesure mais tomoni mesure yango ezoya te mais biso tokoki kotika jamais en cours de route te jusqu'à ce que Karega kobima mabele ya Congo donc décision na biso finale eza yango wana soki Karega nano abimi te tokolalaka te jusqu'à ce que Karega kobima mabele ya Congo na biso na bino ba congolais na ba congolais na ba journaliste ba chauffeur batu nyonso à toute catégorie tozali ko continuer les autres tozo que na ministère des affaires étrangères tozo que des ministres tozo que le ministre des affaires étrangères mukana otokomi eza biso peuple congolais to senge que Karega abima la libanda mboka biso parce que biso est souverain la souveraineté ezo appartenir biso ezo appartenir à autorité ti ba autorité ba pesa qui communiquer mais communiquer la bango bazo réagir te mais biso peuple toji souveraineté na biso tolobi mutu azo finga biso eza lokola mutu ayena ndako na bino afingi tata na yo afingi mama na yo est-ce que ko cela fait papa na yo réagir te yo moko fo zwata nani j'étais moko zalaki na na bino lopango wana betaye ndeto zo betaye pacifiquement d'abord mais c'est une colère mais ba yeba ke soki Karega bimité soki balongoli Karega te toko changer pacifisme comme une révolution parce que nous sommes un peuple toujours capable à tout et si quand nous Karega ko banda koleka to betie mabanga to betie même ba bombe ya peuple zalaka donc ezali suite et toko kende tina suka il faut Karega po nzambe aza ayebi ke Congo oyo apesa ngo ba congolais ba rwandais ba tous yo ba yakoboma biso ba kosaka na biso te donc ba bomi d'abord ba yesu ko finga mémoire ya bande ko na biso wana ata congolais moko akotikala na ndako te yango ezali suite et na yebi sio ke tozo kende tina suka Karega ko bima mabele ya Congo apona ko disperser te ba ko kende ko encadrer biso ba ko kende ko tika biso eza police na biso eza police ba rwandais te ngana yebi sabino bozo ko police tant batombola ka bendele na police était makati na policier na yo soda na journaliste côté le maka mais makila o ezala kana kati ya bendele na biso yango Karega zo finga yango est-ce que o kalisi policier zo sepela policier pas zo sepela te ayebi ke Karega wana ja rebelle bato ba boma bango na est il y a des policiers ezala ba militaires donc ba policier baza wana pona ko encadrer biso peuple congolais ba banga te puis bino ba journaliste ko banga sa peuple te que police eza pona ko bundisa biso non biso to bunda na police te police aza na service na biso bafuta makana biso na mbongo na biso baliaka na mbongo na biso bateni elia makana mbongo na biso biso souverain de tout décider que Karega il faut bima police eza ka pona ko accompagner biso donc police eza wana pona ko accompagner biso que normal où nous demandons, nous exigeons même l'expulsion immédiate de l'ambassadeur rwandais ici au Congo. Deuxièmement, la mise en application du rapport Mapim qui répertorie tous les responsables des crimes de guerre à l'est du pays. Troisièmement, nous demandons à ce que les Rwandais puissent
cesser avec les menaces à l'égard de Denis Mukwege. S'il arrivait quoi que ce soit au docteur Denis Mukwege, nous allons vite pointer du doigt le Rwanda et les officiels rwandais. Karega, tu dois quitter le sol congolais. Le peuple congolais ne veut plus de toi. Karega, tu dois partir. Papa, ambassadeur, ozokende ana mabelo de la déjà. Namboga no wana de la gueule ozokende botiki la soma belo. Ambassadeur sala da tanga da bakoli na yo. Toko to lingo bisuti. Le kodema sa bosuko sala ki bosimba ki ta saka. Le lot deuxième a enquêté. Le lot doit tirer que soit enquêté. Après 2 jours 3 jours de ressources ici. Banda di mais le monsieur a proposé ça na congolais. Congolais na valeur que les africains yo so. Congolais ana valeur que les africains a saboté mémoire ya ba congolais. A saboté mémoire ba congolais ba tante congolais so ba tika biso ba kufa. Donc on tolérant. Il est ko ke na moto. Il to ke na mo juste la to libérer mboka na biso ba tanda sinyo so. Marche na biso ya mokolo lelo. Marche lelo ezali mpona kotelemela bapropos ya ambassadeur rwandais monsieur Vincent Karega oyo alobaki autorisaki bapropos moko outrageant comme décision à l'égard ya bavictime mpe ya baparent bavictime na kasika nonobri et aussi mpona kolakisa bandeko na biso ya este solidarité na biso na question ya este oyebi yango malamu ke na este bato bakokufa mikolo nyonso barebele wana notamment bazali financé par barwandais tozali lelo 10 ans depuis rapport Congo Mapping Edima na rapport wana basite énormément barwandais baza kosoutenir directement to indirectement barebele na este na biso yango lelo tozo marché mpona ya liboso kosenga ambassadeur akende ya mibale kolakisa soutien na biso na bandeko ya este ya misato kosenga kimia ekota na este na mboka na biso tolingi lisusu te bato bakufa na este koyebisa bakambi ya mboka batia kimia na este ya mboka na biso yango wana marshe ya lelo tokotambola mpona mai oyo natangi koyiba eloko ya moto te kofinga moto te kobebisa eloko ya moto te koampeshe mpe bato mosusu baleka na nzela te tozali bamouvement citoyen ifo tolakisa exemple tokweya na piège ya bandeko na biso bapolisier te na kati na biso awa namoni bato ebele babele na ma 05 bato ane bazali na kati na biso ndeko kengela moninga na yo zala mokengeli ya oyo aza pembe na yo soki omoni ye aza na comportement moko ya mabe okomona bato oyo balati babrassard ya rouge ya sécurité baza bato ya bamouvement citoyen mpo na sécurité yebisa bango ke ndeko oyo namoni aza TRC azali moto ya ngulu yeke soki omoni bongo belela ye mboki babayelaka ye toza awa mpona mboka na biso Kongo mpona ekolo ya biso Kongo toye awa mpona koyebisa baétranger nyonso bamboka nyonso oyo esili Kongo oyo baza na barebele mpona barebele na bango awa na Kongo koyebisa bango ntango wana esi eleki tokondima susu te mboka moko eya na barebelio na bango oyo kati ekolo ya biso baya koboma baya kopie baya kosala boucherie meme na kati ekolo ya biso Kongo tokoyi yango bongo te bongo te bongo te bongo te koyebisa na badirigeant politique basassume kimia ekota partout kolongwa na este kimia ekota na Kinshasa makambo oyo bakosala na Kinshasa ya koenlevaka bato na bakete la police bafutaka bango na mbongo na biso mbongo na biso nde efutaka bainfo bango bazonga yango mpona kofuta basalaire batia kimia partout na ekolo ya biso Kongo place nyonso kimia eza te na Kinshasa mpona bakuluna mpona bato oyo bayibaka bato bakete na bakongo mpona bacoupeur de route na bakoloba te na Katanga mpona
barebele na Kasai soki bakomona sabu tokosenga na bango kimia ekole okati ekole ya biso libela bongo te bongo te ambassadeur rwandais.
La RDC a besoin de la dignité. La RDC a besoin du respect. La RDC a besoin de la paix. Nous ne voulons plus que les États nous déstabilisent. Jamais nous autoriserons ça. Nous avons accueilli beaucoup d'hospitalité à des États voisins. C'est suffisant. Nous sommes fatigués. Nous voulons que l'État congolais se développe. Okimate. Là, journaliste Okimani. Moi, c'est quand même. Nous, on a respecté la loi. Mais est-ce que les policiers aussi respectent la loi? Nous avons le moment qu'on doit déposer au ministre des Affaires étrangères. Pourquoi nous empêcher de ne pas arriver au ministre des Affaires étrangères? Nous disons qu'Arega doit quitter. Cela prouve que c'est le Rwanda qui nous dirige. Cela prouve que c'est le Rwanda qui nous dirige. Cela prouve que les autorités se sont nommées par les Rwandais. Cela prouve que notre pays est occupé. Les Congolais et les Congolais, nous devons nous prendre en charge. Il faut que la fois dernière, que nous sortons de pacifisme, qu'on devient maintenant les révolutionnaires et les libérateurs. Parce que trop, c'est trop. C'est trop dire, on ne sait pas. C'est une naïveté quelque part. Parce que quand vous êtes un État comme la RDC, avec la puissance que nous avons, on ne peut pas rester à genoux pour les gens. Pourquoi on peut tenir des sommets qui n'ont pas de base? Nous marchons dans notre pays et on marche pacifiquement. On nous tire ici avec des tasses de balles de charge de primogènes. Avant d'aller dans des débats de charge comme ça, il faut d'abord discuter des questions qui fâchent. Les ressources minières, question de la justice, les prix, quand on fait la justice, on ne peut rien parler si on a caché des éléments qui fâchent. C'est pour ça que nous sommes en train de dégager. Quelques mètres, il y a eu une réaction parce qu'ils ont communiqué, le ministre de la communication a communiqué. Il a compris la pression. Non, on ne peut pas attendre. Les gens sont en train de mourir.
mourir. On ne peut pas attendre d'entrer d'enterrer les nôtres. Les mêmes Rwandais continuent à afficher l'arrogance. S'ils avaient l'esprit diplomatique, ils allaient atténuer leur langage, faire preuve d'une coopération régionale. Mais ils nous trouvent combien de fois, ils peuvent toujours nous dire. Nous en avons. Si les dirigeants ne sont pas en mesure de nous protéger, nous allons nous défendre sur le plan régional. Et la population qui a fait partie du régime sur peut faire partie si celui-ci ne fait pas aussi le travail que nous attendons. C'est un contrat social à la gestion. Si vous ne répondez pas au contrat social, les besoins de la population, vous faites quoi? On n'a pas besoin de visites diplomatiques. Ça sont des promenades diplomatiques. Nous avons besoin de questions majeures. La justice, les femmes qui sont violées, les femmes qui sont tuées. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'on nous dise qu'est-ce que nous avons fait. Vous avez déjà vu même un militaire FARDC dépasser la région pour voler le téléphone. Jamais. Pourquoi nous subissons ça, chers journalistes? Nous allons arriver jusqu'au ministère. Même si la police semble être aussi corrompue, c'est base des ordres mal donnés. Nous allons foncer. Nous y sommes habitués. Et c'est pour l'honneur et la dignité de ces cadavres que nous avons enterrés injustement. Les femmes dans des toilettes sur presse. Les rapports sont là, le rapport Mapinga, j'étais à côté. Kagame ne veut pas qu'on en parle, Museveni non plus, Lorenzo et Koso. Tout le monde qui a placé les couteaux ou l'arme si la population congolaise n'a pas besoin de ces rapports parce que ça cache beaucoup d'éléments. Mais nous, comme le fils du drapeau, le fils de la République, nous allons foncer jusqu'au bout. Et rien ne nous empêchera. Même les lacrymogènes, nous avons des blessés. Par-ci par-là, les collègues sont arrêtés, d'autres sont cassés. Pas de problème. On utilise des balles réelles. Des balles réelles. Tandis que FARDC avec ça la échange qu'on a la rebelle ici la information venez à moi je vous oh baza pacifique bazo oppressé biso na ba balle réelle aura vu gaz FARDC encadré bango epesi bango mituka militaire escorté bango tina zamba ba rebelle wana la police armée nous qui sommes passés l'homme était loup pour l'homme agressé biso tosali bango nini tosali bango nini yango peuple ndenge nini yango ko tosufaka kaka est-ce que ça normal na mamba tosala biso ba rebelle bazopesa bango mituka bazopesa bango Merci Bandeko ya Congo, merci abonnez-nous surtout à Emergence One TV, landez-nous surtout à Emergence One TV partout est-ce que si qu'on a vu en ce moment. Comme je disais que tous ceux qui en marche, au mouvement citoyen, il y a République démocratique du Congo Sanganaki et objectif pardon, que na ministère des Affaires étrangères parce que la déclaration il y a ambassadeur rwandais ils ont qui vraiment la monter c'est pas bandeko congolais alors c'est décidé que ambassadeur congolais na balinga ko mona yesu na Congo te et si bozo mona na simawana marche to banda qui depuis na Willery a to commune avenue de l'hôpital juste na entrée il y a avenue Ememakati na morgue ya mama yemo la police a telemiana a pekisi bato ya marche va continuer objectif na bango et bazali koyo kana wana pour que une délégation il y a quelques personnes ba kende ti affaires étrangères ou soit va continuer objectif ya marche ya lelo ba boy ba tout base à la ebele ba boy ba mouvement et continuer musa nango alors raison pour laquelle ils ont voulu à ce que groupe moya bato et kende ko déposer mémo nango na ministère des Affaires étrangères tous qui menacé la police ezala qui on a pour sécuriser biso mais le même police wana kaka baye sous ba beti ba gaz bino moko bomoni bino moko remarquer que bandeko bazali vraiment éparpillé il y a une sœur azali une concert pardon aza vraiment blessé a eu dérangement à niveau loboko et wana bazali négocier na ba policier pour que une délégation va continuer marche mais ba misusu bazonga to éviter tout ça na mboka état de droit ba congolais ba sepelaki parce que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi aloba que to comme un état de droit et que congolais n'y surtout a la liberté d'expression mais nous remarquons que c'est comme si Batumisusu va comprendre en côté peuple a marché de manière pacifique et bandeko ya citoyen ba mouvement ya citoyen bazali ko marcher calmement mais on n'a pas compris la police ya République démocratique du Congo et le roni nezi bango pour qu'il va menacer bandeko tala bandeko ndi bazawana la police ba telemiana donc moyen to franchir barrière où la police a tiré les alités to comme tout près ya Inerbe to comme tout près ya
avenue oyo ekendaka na morgue ya Mama Emo. Alors tokomi awa tosuki awa, nous ne pouvons pas continuer suite ya la police a empêché biso. Alors tokosuka na bino lelo awa et na profiter pour que na remercier bino obozaka toujours na pona kolanda Emergence One TV. La senga bino à tout moment bo s'abonner parce que votre coordonnateur Arnaud Mido, je suis vraiment là pour vous servir et je suis un agent sur terrain et na continuer toujours musala oveli ba mbangu na kimi lelo na ebisio na raison la no beta su baba le do mbangu wana pena jeep la ndinga na ebisi bino jeep la police sima mena kimi mbangu. Dieu est bon, Dieu est grand à permettre de se défendre bien et c'est passé bien. Donc, on va continuer marche vraiment. Si ils vont nous accorder la permission de continuer à marcher, nous allons continuer à faire le travail pour vous servir. Mais s'ils vont continuer toujours à maintenir les décisions, à ce que Tosuka Awa, j'espère qu'on n'aura vraiment pas le temps au ministère des Affaires étrangères. L'essentiel est fait. Tous les images, les policiers ont négocié na cadre ya mouvement citoyen, une liste de personnes au Bakokomatina ministère des Affaires étrangères. Alors remerciement à maître Fabrice Loboko, remerciement à Tantine Nangai, vraiment la Lingakaming et grande sœur Nangai, Sandrine Ndombe Mbabou et Carlos José, base Emergence One TV États-Unis, Merdi Sabwa et Bénédicte Mbayi, DJ Rigen Matudi du niveau de Turquie, Zito Ballon Afrique du Sud, et puis Aristote Missimi, qui n'a pas le bagayangoyo, Bobanga Oyati Boya Kakato Messan Roki Mabamba, on te l'a policier Boyaka, Jean Sifoyo, moi, n'a papa Jean Foyo. Merci vraiment, Moussa les autres continuer. Binomo Bozali Komona. Et tout comme presque à la fin, on appelle Papa Nangai Saint Thomas Buka Mouna Buka Kukila. Il y a un formateur, il y a ma solo. On appelle Souma Sanangai Moko Piskas Image, Mutaza Pena Simana, caméra aux images. La bossanité Michael Bassansa, la bossanité Maman Valentine, bonne guérison. La bossanité soutien. Vous avez tellement belé, j'ai ingénieur cap, on a besoin de noter. T'as l'autre là, donc, on conseille Moussala, abonnez-vous massivement à votre chaîne, à notre chaîne, pardon, Emergence One TV. Tous pour vous servir. Je répète encore, abonnez-vous massivement sur Emergence One TV. Au revoir, au revoir. pour déposer un mémorandum du ministère des Affaires étrangères concernant l'expulsion de l'ambassadeur de Rwanda, concernant le propos négationniste moyen. Le 4, nous avons un sitting au niveau de l'ambassadeur de Rwanda. L'élo est à deuxième fois. Nous avons déposé juste un mémo au niveau des Affaires étrangères. Mais pour moi, la police a sali, nous sommes censés protéger les choses. Mais la mission de la journaliste, le comportement de la police a affiché. Or, le gouverneur a été déjà saisi concernant cette marche. Loi et Zoloba, juste un titre d'information pour informer l'autorité, la police a censé avoir cadré, mais voilà, à se comporter, on va dire barbare, il y a disperser les choses. Mais, mais vous allez comprendre avec nous que c'est la police qui a commencé tout ce qui se passe. Comme il y a une négociation, nous allons en direct à un mouvement sur le terrain. Là, vous allez direction dans la et puis là, on va le beaucoup
ezomata mpona ngai nala kokona ya loba te parce que bayebi eza des pouvoirs osali te nano etikali ki existe te na mosusu nde bandeko mosusu balobaka eza na ambassade eyeluka passeport Quand j'avais défié Kagame au Canada, je l'ai fait pour ne pas me voler. Mais on est allé à bout, on avait gagné, c'était la première victoire du Congo. Nous saluons les mouvements citoyens congolais. Nous saluons cette génération qui s'est décidée de se prendre en charge pour que le Congo recouvre sa dignité. Vive le Congo! Vive le Congo! Vive le Congo! Vive le mouvement citoyen! Vive le mouvement citoyen! Vive le mouvement citoyen! Vive le mouvement citoyen! Tokokende na bitumba otina suka ti Congolais akozwa dignité na ye tokobunda oyebi bitumba oyo message est comment mobiliser 20 personnes pour l'organisation, mais comment ça va passer dans le cadre? Souci n'a besoin de ça à Kende. Mais moi, ils sont l'importance. Dans le moment où Kende, et si les mémoires sont l'importance, il y a comme mobiliser 20 personnes pour que les mémoires soient l'importance. Donc, Kende a besoin de ça. Quand on a pour le transport, pour manifester, le reste c'est C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Botembote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à Évangile.